Ndakunanga kande na perdre menora nanga na sali na 4 jours na libumu mwana nga kufi 4 jours na libumu nanga na botie boye neti mwasi nyonso Christelle non Christelle 4 jours na mwana nga na libumunde mardi mercredi jeudi vendredi na bimisi mwana nga na voix basse na sali na 4 jours comme le quoi ballon na libumuna nga soka na yamba ki ona grâce na katanda kunanga tu as une fille ozana mwana mwasi ozwi nidité na nga na mobile na nga na téléphone okangi ba capture pour pesa ba faux compte bibisa mobile na nga infidèle Christelle que le Seigneur vous juge entre moi et vous à condition d'aller à binoté. À condition d'aller à binoté. Je suis jumelle Christelle. Naza étoile. Christelle Naza étoile. Christelle Omonenga. Naza lombe na basi sambo. Maintenant que na bino na distraction du sous TG assez na koti na distraction mingi. Il y a un adage qui dit conséquence et corrige à mieux que conseil. Dieu m'a corrigé. Conséquence en Zambé le cas fort pour nanga. Et l'équipe m'a cassé na koki angote. Na koki conséquence en Zambé te. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Na obéissa en Zambé te. Tamusu son na simbe mwana nga na maboko na lingana bandoyo kan Zambé te. Nalingana bandoyo kaete a permettre en komelanga pona zonga oko pesa offrande oko pesa dîme mais sans en écoute ainsi dit l'Éternel ta vie est nulle. Dieu m'a corrigé. Je croyais que na bande ko bondela, je croyais que na salé na Zoyo kanzambete Christelle eloko salingana mobali nanga mission na yo ekokisami oyaki na ndaku nango oyaki ko détruire ngai mission ekokisami bravo 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 mais pour ani bolinga bo sambwisa net Ramsey aza lokwa infidèle asa infidèleté as infidélité. Moi si wana obolo bawana ezanga benita, c'est moi. C'est moi Christelle, c'est moi. Tu es venu dans ma maison na kwei, ozwa téléphone ngo tindela mobile nanga ba message. Na téléphone nangai.